ezalaka toujours esengo ya kozala liboso na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance et fidélité ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité et surtout que devant na ezalaka ya kosala nyonso tu ya komemela bino bainformation moko sur à temps réel yango tobandaka d'abord kopesa mbote na bandeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville na badiaspora partout bisika oyo bozwami. Avant de faire l'édition de l'émission, comme d'habitude, tu connais d'abord, sommaire de l'émission, lancement officiel de la service national et cinéma qui depuis mon collège jeudi, le 20 juin 2024, pour la Lubumbashi, la présence, il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kataki symboliquement, Riba, pour le élément, MLP, la président de Bango, Guilain Foundi, Batelemeli, Franck Diop, le propos à l'Obaki, donc, a compris jamais pour engager MLP. Parti chef Nabango Pebogonda élément au Babala Mingi et comment le logo Kabwana Lokola Natikala qui est dans la Sipong Yamalora de Toé Baraté, ni vraiment établi constat la cause au Kaboli Sakabatu la Kati Yaba Mabala. Motel sous Talanega de Fogoli, édition de la mission élément au Bébake. Lancement officiel Yabatrea, service national et cinéma qui toko depuis mon collège jeudi, le 20 juin 2024 dans le Lubumbashi, la présence de Yemoko, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souci et ça c'est Moko, Yakoluka, évacuation de produits et comme Esika Oro, la consommation parce que y a vraiment base ya Moussala, Oba de Roto, c'est la couleur de Kanyamaka CC, et c'est que les Congolais surtout à quoi bénéficier avec un partenaire idéologique dans l'élément Oro, signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, masolo ebandi nango kitoko ya train na nzela oyo ya Grand Katanga na Grand Kasai. Bondi belanga ike, des locomotives na plus de 100 wagons ya service national ekotaki officiellement na nzela depuis jeudi le 20 juin 2024 na Lubumbashi. La cérémonie oyo ekumbamaki epai na yemoko mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akotaki na mobange na esengo ndenge kaka boza komona lancement batrain oyo ndenge kaka commandant service national abeteli yango mbondake eza kofongola masolo kitoko po na mutu nyonso. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. L'eau important, il y a biloko ya train oyo, et à la disposition, il y a service national oyo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apesi, Esengo et Koti Makasi et pas la autorité provinciale, le col la gouverneur, DG SNCC, Oyo Kutu, Alobeli Biloko Ebele, ya Kitoko Oyo, le chef de l'État à Salah déjà Kounan. Tant fort, il y a manifestation Oyo et Zala Kide, coupure, il y a riban symbolique, le chef de l'État, na visite guidée, il y a train. Bondi Melangaike, Mokozi Amboka, Azuba explication ya Kitoko Oyo, et PCP, assurance, ya ba engin Oyo, et surtout que, Tubazako Kumbago, et ça ba Koluna Oyo ya Kala Oyo, aussi kozo ba formation Kitoko na Afrique du Sud, et ça peut na basi le kola Oyo, bosa Komona, Tala Lelo, comme il va bâtir po, service national né à Salibango Kitoko. La population a accueilli cette acquisition avec beaucoup de joie. Étant donné que la SNCC ou bien le train, son mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces deux trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Les politiciens, c'est peli.
population pe esengo etoni meke nyonso oyo esengeli tobatela yango kitoko po service national esala misala kitoko elesa Kongo mobimba na masango na pondu na fumbwa na mbala na loso na mbile sobe to pe na mbika nyonso ekoma bisika to congolais bazali de manière que basepela kitoko avec impact na idéologie yango pe biso tobetisika kambonda. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka azalaki na masolo kitoko na MONUSCO na ba ambassadeur ya États-Unis d'Amérique, Chine ya Hollande nyonso na souci kaka koluka kimia et contre la partie est la République démocratique du Congo na élément au signé Benjamin Kilunga. Koluka kimia ezonga la partie est ya République démocratique du Congo combattre la population na biloko la bango yango nde ezalaki sujet ya makasi oyo chef ya gouvernement azalaki nango plus des engagements ya MONUSCO nyonso eza masolo oyo ayebi yango po yepe asalaka kote wana depuis kala na yango bondimela ngai ke mokolo ya jeudi le 20 juin 2024 liboso ya Judith Suminwa Tuluka batu ya MONUSCO na ba membre ya gouvernement oyo baza concerné na dossier lokola VPM ya défense ya intérieur na ya plan na ministre d'État aux affaires étrangères. États-Unis a s'engagé na collaboration moko ya makasi na exécutif central ya koluka kosilisa ba conflit agriculture na santé ndenge kaka diplomate américain Lucy Tamlin alobelaki na échange na ye na premier ministre. République ya Chine pe bazongi simate bango pe baza wana po na ko renforcer coopération mo kitoko na République démocratique du Congo. Bondi melanga ke délégation oyo bazalaki na ambassadeur ya bango Zaobin bango balobeli mingi masolo o etali ba infrastructure na mine. Elle couvre un large éventail de sujets allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble. Pays-Bas bango batikali simate Angèle Samora ambassadeur ya Hollande yepe abeti masolo kitoko na Madame Judith Suminwa Tuluka. Avec l'RDC, on a discuté la situation à l'Est, on a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'Est du pays pour soutenir le peuple congolais et soutenir une solution politique. Pays-Bas azawana po na ko soutenir ba projet ya République démocratique du Congo et surtout que ba bana masolo depuis Tongo na RDC yango pe biso tobetisika kambonda. Ba force vive ya ba province lokola ya Kwilu na Ubangi ba utaki kosala bombange na marche pacifique pour na ko exiger teni ya ba élection na ba point o bango ba zende manière que nyonso ele kapé kitoko ba bénéficier lokola ba province nyonso tout. Mwana ya Congo boye bake ba force vive ya Nord Ubangi na ya Kwilu ba utaki kosala mobange na marche pacifique mukolo ya jeudi le 20 juin 2024 na souci ya ko exiger na gouvernement congolais na CENI pour la organisation de l'élection législative peu provinciale puisque ezalaki annulé na ba territoire local ya Yakoma pe Masimanimba. Binomo koboyo kandengeni limbonda ebetamaki. Force vive des provinces du Nord Ubangi et du Kwilu vivant à Kinshasa, lequel province exclue du Sénat, amputée de quelques députés nationaux et provinciaux et sans gouverneur légitime, venons par devant votre haute autorité exprimer notre vive inquiétude sur les traitements auxquels nos deux provinces sont soumises en ces débuts de votre second quinquennat. À ce jour, les provinces du Nord Ubangi et celles du Kwilu ne sont pas représentées au Sénat. Les institutions provinciales fonctionnent avec paralysie par le fait que les gouverneurs et vice-gouverneurs déjà fait mandat dépourvus de toute légitimité politique sont en déphasage avec leurs assemblées provinciales. Bonne organisation Oyo, calendrier Oya Sika Seni, Asa déjà Kolobela, début à campagne, na Yakoma pe na Masimanimba,
na date ya le 11 juillet 2024 mais neti kaka eloko moko ya bosolo eza komona na te. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous demandons d'instruire au gouvernement de la République de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour la tenue des législatives nationales et provinciales à Yakoma et à Massimanimba, en vue de compléter les sièges de ces deux territoires à l'Assemblée nationale et leurs assemblées provinciales respectives. Baza vraiment déterminé que ceux qui élection et célébrité bakosenga kaka na cour constitutionnelle azo kaka arrêt ya ko reconduire ba député ba sénateur oyo bauti koleka na mandat oyo elekipo jamais bakoki kozanga ba représentant na bango na ba institution ya mboka babanda ki marche na bango na rond-point Mandela primature pe basilisaki indusa na bango na palais de la nation esika wapi basalaki déclaration na bango pe batikaki mémorandum na bango avec impact na idéologie yango pe biso tobetisi kaka mbonda ekozala mbala liboso concert patriotique esalema na kati ya république démocratique du Congo précisément la ville province ya Kinshasa oyo ekoyembama esika ya mama Martine Webma ezali bongo mokolo ya le 29 juin 2024 na Emmanuel Church oyo ezali na commune ya Bonga Fula soki oyebi vraiment ke ozali un vrai Congolais ozali patriote kende ko se présenter la concert wala parce que ozala lokumu na nkolo et permettre RDC ekende liboso to na élément aussi lié Benjamin Kilunga. Shalom peuple de Dieu, shalom chers compatriotes. Ngai maman Martine Wama, moi c'est le pasteur Yves Wama, oyo ayembaka ba chanson patriotique. Nazobengisa bino le 29 juin oyo, le 29 juin na église Emmanuel Church. Na 15h toto banda concert na biso patriotique. En tout cas boye le monde ndenge Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Yango nde tokosala le 29 juin. Tokosala tokobondela mpona mboka na biso. Tokosambela tokolela nzambe na nzela banzembo ba chanson patriotique oyo na Congo ezala lango te. Donc eza premier concert patriotique oyo ekozala na Congo oyo ekosala na Congo. Yango na ebengisi bino ba Congolais nyonso ozala na Bukavu na Goma ozala na Kisangani ozala na Bandundu ozala na Bakongo ozala na Équateur boya tokumisa nzambe le 29 juin Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Entrée ezanango ofele, entrée gratuite nde baloba na français. Biso tobenga entrée ofele. Tobengisi bino boya tokumisa nzambe elongo. Église Emmanuel ezawat ezali na Mbonga Fula na arrêt commune car so comme na arrêt commune au comité l'église en face ya station Engen oyo na arrêt commune nzamba pambola bino mutu nyonso akotama kolona e na mukola concert apambolama na kombo na Yesu. MLPN na président la bango Guilin Fundi bauti kozala mobange na conférence de presse pela ko la kisake baza contre ba propos au moins mboka faki diongo awuta ko bimisa en face ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo donc ba lobi que jamais ye akoki ko engager sur parti politique ya kutu baza ko qualifier faki diongo ko la déserteur na élément e signé mwana mboka Wilfried Samba. Des positions à prendre vis-à-vis du pouvoir en place, la majorité des membres et cadres du MLP avaient toujours opté pour le soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, par manque d'esprit démocratique, M. Franck Diongo s'est imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti et a plusieurs fois imposé sa volonté de s'aligner derrière Moïse Katumbi pour ses intérêts égoïstes et mesquins, jusqu'à menacer tout celui qui veut continuer à soutenir le régime Tshisekedi de la démission du parti. Ce qui constitue un manquement grave à la discipline et aux idéaux.
de notre parti, tel que le stipule le règlement intérieur et les statuts en son article 2, qui dit « Tout membre effectif a le droit de discuter librement dans les réunions et séances de travail du mouvement, et ceci dans le strict respect de la police de débat conformément aux statuts et règlements intérieurs. » En effet, après l'élection du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, notre parti s'est vu naturellement obligé de soutenir et de l'accompagner, simplement parce que l'IDPS et le MLP sont des partis frères. Liboso ya étudiant na politicien na population oyo bazalaki na université de Kinshasa, mwana mboka Vital Kamerhe, le pacificateur akoma le professeur alakisaki paradis au République démocratique du Congo azanango pe ndenge tokomisi yango lifelo likolo ya bozomba na biso moko tona élément au signé Benjamin Kilunga et Yannick Kaloso. Mwana Congo, bondi melangai ke République démocratique du Congo, mboka etonda batu ya maele men, tobongola yango lokola lifelo likolo ya mitema mabe na biso moko. Yango nde ezalaki maloba ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo azalaki na conférence débat na université de Kinshasa et surtout que azalaka pe étudiant kuna kala. Malgré le lot, comme professeur, Vital Kamerhe alakisaki ba problème ebele oyo eza la République démocratique du Congo na ba piste de solutions. Liboso ba étudiant na ba politicien ebele ya majorité na opposition, les pacificateurs Vital Kamerhe abetaki mbonda boye. République démocratique du Congo eza paradis oyo lelo to commissaire yango lifelo. Or est-ce possible ya ko créer union sacrée ya batu ya maele ya République démocratique du Congo po na kopesa ba piste de solution ya ba problème oyo tozanango. Nous avons voulu démontrer que nous sommes aujourd'hui en enfer, mais c'est un paradis que nous avons transformé en enfer. Ce n'est pas l'œuvre des extraterrestres, c'est l'œuvre du Congolais, pas vous, des dirigeants successifs. Nous devons dire notre mea culpa ici et amorcer la révolution sur le plan managérial, sur le plan de la gestion de la chose publique. Nous devons faire ce que le président de la République appelait les changements, la rupture. Mais au fait, notre tort, c'est de croire qu'un seul homme peut changer la République démocratique du Congo. C'est impossible. Il donne la vision, il fait les choix des personnes et nous réveillons la population qui se développe elle-même. Awa esengi kaka na ba acteur nyoso public topé privé kopesa na makasi loboko na loboko kaka nde baloba na français mais dans la main kokotisa ba stratégie ya makasi po elonga ezala yango pe biso tobetisi kaka mbunda. Bango bazali ba champion na masolo oyo etali social à la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango balobi soki ozali ko contribuer na 500 fois congolais à Pamba à travers FJS devise et ko permettre que la fin de l'année yona libota na yobo sepela kitoko et surtout que ba on va passer ba confiance ba monaki makamba kitoko wifi ça bazaki témoin événement. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour.
nde moto na moto ndenge asepelaki kopesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezosala mo makambo ebele moto omona kaka biloko eza mibale misatu na mesa biloko moke boye me na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi. Réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fo nameka na mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien. Ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Communauté CIO d'Israël va préparer mon bangele milulu. On pose la samedi le 22 juin 2024 na place Imka Matongo to ba détenu élément au signé Jean-Cy Condé. Événement pour na bana Kinshasa Brazzaville. Communauté Sion du Saint d'Israël. Oyo ekumbamaka na mosali na nkolo le patriarche Dr Joshua Nkosi boyebake basa komilengele na mobangela milulu oyo ekozala bongo mokolo ya samedi le 22 juin 2024 mingi bakoluka baba esika wapi masolo ekotambwisama avec impact na idéologie yebake masolo ekozala bongo na place Imka mingi na matonge yo moko yokelanga na numa eloko yo. Si quelqu'un manque, if anyone lacks, il demande à Dieu. On vous a enterré. Jesus quer localizar onde você foi enterrado. Où est-ce qu'on avait enterré votre bénédiction? Onde foi enterrada Ndeko ya Congo mwana nzambe yebake milulu wana ekozala ba chantre ya nkolo ebele oyo bakoti ya présence na bango wana lokola ba invité de marque Mama Flore Mbemba Masala. Ça est célébration monnaie de la nation du Saint d'Israël et le mona docteur Yoshua Nkosi. C'est samedi 22 juin na victoire na Imka Kotanga tena na yakina na Mama Flore Mbemba Masala. Na kozala e bongo. Le pasteur Mosali na nkolo Henri Papa. Chassa ilongo na Zion Church na papa na biso Nkosi. Na bayambi na nkolo ebele donc na bengisi bino na kozala wana. L'évangéliste Moïse Batuta moyembi na nkolo oyo ayebaka avec impact na idéologie. Ebele il y a vraiment ebele mokolo le 22 samedi le 22 à partir à 12h. Et le mon pasteur Nkosi Matéa loyembo tozaka pour adoration pour louange sikanza malola apa makasi on est ensemble il y a pas de souci. Na le pasteur David Ilunga bondi belanga eke nyonso ekokumbama na kitoko na loboko ya nkolo pe ba miracle ya ndenge na ndenge ekosalema wana yo mwana na nzambe yebake milulu ekobanda ngonga ya 10h pe ekosila na ngonga ya 15h boya ebele po nyonso ekoleka kitoko yango pe biso tobeteli bango kaka mbonda. Soki otamboli à la République démocratique du Congo, particulièrement la ville province à Kinshasa, on peut constater que Bamabala Mingi est comme un profit peu et ça vraiment na via Moulaïde de Baraté. Pourquoi? Ton élément au signé Benjamin Kilunga et Yannick Kaloso.
Likamo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta. Basi mingi baye bakate relation amoureuse pe prise en charge. Basi bakanisaka ke soki mobali alingi seke akopesa nyoso ya bomoi na ye. Or il faut koyeba ke bolingo o mobali to pesa yo ezala ngo métier te. Peut vivre na couple ezalité considérera salaire na fin du mois. Basi mingi basika lelo ba célibataire parce que bakalise bango ye balaka ke soki azui mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état et pas na epo afutaka ye salaire chaque fin du mois. Mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te azapela mituka ke cher te azapela mbongo kosomela téléphone ya iPhone te amemaka kopela ba restaurant ya makasi te pe na baboutique ya kilo te. Mais esengeli oyeba ke apesaka yo bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapo ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo. Mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotravaille butu pe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo. Yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye azala mwasi na ye o banyokoma na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo. Yeba pe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaille ozali mpe capable ya kosala ke lobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela. Awa tobesika monda mpe topesi yo mayela yebela luka yo mobali osala vi na ndenge ya kimia. tozongi na province kuna na Okatanga na Lubumbashi boyebake bazela ebele eza kosalema na quartier Oasis kuna mingi ekomi kozwa ba réflexion suite ya implication personnel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na élément au signé Wilfried Samba témoin événement au accueilli kuna na cadre ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Neko ya Congo bondi melangai ke misala ya ba chantier ezakaka awa na ville province ya Kinshasa te botala lokola ba engin oyo eza kosala na bisika oyo ezalaka impraticable depuis Congo ebanda. Quartier Oasis eza la commune annexe ya Lubumbashi na province ya Okatanga. Quartier oyo eza kozwa mobange na réflexion po la permettre de population ba kende pe kovanda kuna avec impact na idéologie. Ba travaux ya réaménagement oyo eza kosalema kuna epesi esengo makasi la population puisque ba se retrouver kitoko. Au début, vraiment, la route était pratiquement impraticable. C'était impraticable. Il y avait déjà vraiment la population, mais vraiment les routes étaient pratiquement impraticables. Mais grâce aux efforts de notre chef de quartier Marcel, et nous voyons aujourd'hui vraiment que le quartier a pris encore de l'ascenseur. Le quartier est en train vraiment de se développer. C'est pour cela vraiment nous disons merci encore. Et vous voyez vraiment à côté, nous avons les marchés. Il y a beaucoup de commerçants, mais qui se plaignaient à cause de l'impraticabilité de la route. Mais aujourd'hui, comme la route est pratiquement vraiment d'être réflexionné, nous disons merci. Ba isager banzela wana ba sepeli makasi komona ndenge misala eza kosalema po eye vraiment kolongola bango na pasi. Nous, les motocyclistes qui utilisons cette route, sommes contents de voir déjà comment les travaux sont menés ici. La situation de nos routes s'améliore. Les engins ont pu pénétrer ces avenues aujourd'hui, alors que c'était difficile avant. Et sali kitoko makasi po epesi courage na chef du quartier ya consensibiliser population po baye bakobatela la banzela wana avec impact na idéologie yango pe biso tobetisika kambonda. Page rose abakisi vula moko kata bavula onzambe apesa ye nani mwana mobali oyo atonda beauté pe azala intelligence moko ya makasi Jojo Chimbikila est le journaliste le plus compétent. Abakisi vula moko kata bavula onzambe apesa ye donc bila ngai kolia komela eza vraiment au rendez-vous et surtout que atape moto fier donc tamba moko na konga mongole na pipila kongweta na champagne eza vraiment agogo biso pe mbonda ekolo to souhaiter ba happy birthday to you. Exactitude, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Page rose, moi le mobali kitoko boga komogali komona on chizubu o alukaka misolo na kimia na intervention surtout abakisi mvula kata bamvula ozambe apesa ye bondi belanga ke kolia komela eza vraiment au rendez-vous tika ete biso pe mbonda ekolo
toyembela ye nzembo moko kitoko ya mbotama elamu. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Awa ndeto sisi édition ya biso mokolo lo mettre ko kawana bote ça pour otato Salamino. Ba rappel ya bati très bon ba que lancement officiel ya batrin la service national et service qui mokolo jeudi le 20 juin 2024 dans Lubumbashi. La présence est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe bonaki élément au MLP 1 na président bango Guilin Fundi ba telemeli. Faut qu'il y ait un homme à qui jamais pour engager les sous parti politique ou le peuple là qui élément mabala mingi et comme kufa pamba po et comme mingi mabala ya ba profit. Awa ndeto boucler complètement édition la biso ya mokwalelo on va aller la présentation avec impact na idéologie. Si ma caméra misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba o awuti mission de service na compte ya mbonda ekolo pour représenter biso na pona kotana ya misala kitoko o lancement officiel ya battre au chef de l'État awuti ko sala pe pour profiter pour la biso ba élément quartier Oasis pesa kuna na commune annexe ya Lubumbashi mo tiko na élément ngopé na ba détail ya makasi na édition oyo ba ke réalisation la montagne ezali ya mwana mboka Egrid Maketa bondi belanga ki édition et Simbama et pas ya mwana mboka Benjamin Kilunga mais bopesa biso ba activité na bino to le faire ba primo ko promotionnel pe bobenga biso makambo ndenge na ndenge to ko sala ba reportage moko ya kitoko ngana bino to la prochainement sur Coles à Zongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.